c'est vrai que le pardon est une force qui libère, mais makamususu ekomi ya osali mabe, osali boye, osengaka pardon, et bandi kopé sabiso mutu ko soit surtout on a comprendre était entre l'État, gouvernement, il faut bête likolo ya mesa pona ba geste oya anti-valeur na robenga ngondengo wana oyo merci ali ko sala mala muté église oyo za censé kozala wana pona ko sunga gouvernement ko éduquer population ko tracer bango na droit chemin ndenge balobaka kasi ba brouhaha ba bêtise ba sottise makambu ya malamu lamu mingi te ezali koleka bongo na église ya enfin le pasteur topé prophète Denis Lessi a sengi lisusu pardon pour la énième fois na conflit oyo opposaki ye na confrère na ye pasteur Walesa. Denis Lessi a sengi pardon pour à reconnaître ma benaye alobaki il fallait qui plutôt tangu bana wana ba ko lukaye azwa téléphone abenga confrère na ye ndeko na ye Walesa mais asalaki yango te à reconnaître mabe wana abengi est tolobaki yango ezalité pona mbala oyo elekaka kuna mwasi oyo entre parenthèses akendaka ko témoigner pa ya Denis Lessi et que ye pe babengaki ete alingaki asala revanche on ne sait pas yango tokoyoka pardon tokosola yango kaka na émission lelo ndenge Walesa alobaki ke tokundi ye libela est-ce que abagi okundama wana yango asengi pardon to ndenge nini voilà. Yango ne bozomona naza ministre ya défense na kotika ngote to ko accélérer to keliboso ko sangana wana nyoso to kundi yango na sala yango spirituellement pesa na ba retour na sakana gate na silika ki spirituellement. Je viens présenter mes excuses d'abord devant le pasteur mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe les pasteurs, mon frère Walesa. Je viens présenter mes excuses d'abord devant le pasteur, mon frère Walesa. Le gouvernement congolais doit comprendre l'importance de l'enseignement et d'en faire une priorité pour le travail. Parce que le Congo n'est pas un pays pauvre, mais plutôt c'est la politique salariale qui le rend pauvre. Wana maloba oyo ya prof Bilolo Babiengwe aleli bofuta ba enseignant mbongo na bango tokozongi lonka na émission ya lelo. Yaya bakangi ba un civique na niveau ya Cameroun bango bakendaka na ba cimetière ezali réseau munene tina République démocratique du Congo est-ce et komate bango bakendaka na cimetière bokundi ebembe tomona kayango mbalebele ba ko déterrer bango balongoli mikwa ya batu bazelaka batu ba polo ba mikwa tone bango bazoko tambolaka na mikwa ya batu oyo zalaka okipa ya bateau basalaka babichebechebe pesa ngai mutu ya mutu squelette mukwa ya fémur mikwa boye fémur sala boye bango basalaka trafic ya kotekaka mikwa ya batu oyo bakufa déjà. Alors sécurité au niveau ya cimetière ezalaka renforcer makasi bakwa isiko na police camerounaise pardon babane ko kene Nigeria so utaki wapi pe on ne sait pas tokozongela onkaka na émission ya lelo. Tolobaki, tolobi, pe tokoloba grand marché Zandu oyo Gentini Ngobila a Bukaka, batu bakantaka Bukaka yango libela po ekozonga sute nzoka nde sikabwe. Batongi Zandu na système moko modernisé ya sikaba ko bela rabino yaya, mama, papa yo tekaka na Zandu, ça y na preuve contre na Zandu. Kende ko se fait enregistrer ozo mesa na yo po ba mesa ezaïna nu ebele kende kuna babi Zandu esili e komi modernisé sikabwe. O tolobaki te tolobi. Yaya makambu oyo ya ba indo-libanais, pakistanais, même ba chinois na Afrique et européens ça passe ya kosakana te sozu exemple ya Liban, ba libanais na Afrique générale particulièrement ba pays francophones comme ba Côte d'Ivoire, ba Cameroun, ba RDC, bazali ko vivre bien. Fortune, pardon, basé de l'autre côté, mais soit à commune à Congo, à commune Afrique, à pays francophone, à Afrique, bazoko komaka riche. Bref, tous ceux qui traitent bango très bien Afrique. Mais pourquoi est-ce que les Africains, nos frères et sœurs africains sont maltraités? Ils deviennent des esclaves au Liban. Qu'est-ce qui se passe, yaya? Bako pesaka bango ba permis à travail, mais ata mutoaza maladie, osa obligé au travail. Ça c'est plus que l'esclavagisme. Yaya tokolobe bango pekaka na émission ya lelo. Voilà.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo yambo to continue émission oyo tika topesa mbote na Manuel Koliano mama Manuel Koliano na yebite Manuel Koliano azali mama to ali papa me mbote na yo molandi monene ya radio Lokoye télévision Manuel Koliano na pesi yo mbote est-ce que okiyango Koliano Manuel mbote na yo au sentir c'est que bien voilà mbote na yo Koliano Manuel voilà et Kendaka Ndengwana voilà. Nous allons commencer cette émission par un communiqué nécrologique. Voilà. La famille Mbimbu a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur grande sœur, petite sœur, tante. Décès survenu le 13 octobre 2024 en Afrique du Sud. Là, Paulina Kikusa Tulomba. Paulina Kikusa Tulomba est décédée depuis le 13 octobre en Afrique du Sud. La dépouille mortelle a été rapatriée en Angola, à Luanda, Oyo Esika, Bakundaki déjà, Kasi, Pona Bandeko, Bayebaki, Madame Paulina Kikusa Tulomba, Boale Koluka, peut-être que vous avez fait le KTB, Kendaki Bongo, en Afrique anglaise, en Afrique du Sud, qu'on se faire soigner, qu'on soigne Nzoto, pour Azoki Bokonomé, elle n'a pas pu revenir ou rentrer en Angola, à Zongsaki Molimo Bongo, en Afrique du Sud, depuis le 13 octobre 2024. Alors, sur ce, la famille qui est à Paris, en France, et tous les amis de l'Europe vont se réunir ce samedi, donc aujourd'hui, le 26 octobre, à partir de 20h, sur cette adresse, au numéro 26, rue Charles Florier, 91 000, Evry, Coucouronne, voilà. Les gens vont se réunir dans cette salle, dans cette adresse-là, pour lui rendre un dernier hommage. Alors, pour beaucoup plus de précision, appelez à ces numéros. Bien sûr, nous sommes en France, à Paris. Plus 33, voilà. Plus 33, 61, 204, 44, 03. Là, vous allez prendre Prudence ou encore appeler Donatienne au plus 33 65 103 69 23. Voilà. Donc, ces communiqués tient lieu de faire voilà, donc au nom de toute l'équipe de la radio Lokoye Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances, nous apportons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, voilà, la famille Mbimbu, bien sûr, que notre soeur, notre maman, notre tante, Paulina Kikusa Tulomba repose en paix. Voilà, ce communiqué est signé Madame Suzanne Mbimbu depuis Paris. N'oubliez pas, nous allons nous rencontrer au numéro 26 rue Charles Fourier, 91 000 Evry Concouronne, pour lui rendre un dernier hommage. Voilà. Autre chose à présent. Je le disais au début de cette émission, mesdames, messieurs, que le gouvernement congolais doit comprendre l'importance de l'enseignement et de modifier les conditions de travail. Car la RDC n'est pas pauvre. Sinon, vous allez dire, voilà, la République démocratique du Congo est un pays pauvre. Non, la République démocratique du Congo n'est pas un pays pauvre, mais plutôt les systèmes salariés qui le rend pauvre. Vous devez comprendre que l'enseignement est prioritaire. Et ça, c'est ce qu'avait dit le professeur Bilolo Babienge au micro de nos confrères de Congo Web Télévision. Suivez. Il se passe une tragédie dans ce pays. Les politiciens ont confisqué le Congo et les trésors publics. Les trésors publics de la République démocratique du Congo, je l'explicite, je parle lentement pour que les gens puissent comprendre, ce trésor public est pris en otage par les politiciens.
C'est pour cela, l'unique métier au Congo, pour bien vivre, il faut devenir politicien. Ouais. Et ça, c'est la caricature, parce que les politiciens ne produisent rien. Donc, si ce sont des politiciens qui s'engageaient, qui étaient prêts pour mourir à l'est du Congo, pour aller se mettre aux frontières et défendre les frontières de la République, là, je dirais, ils sont comme des soldats, donc comme des Ouazalendo qui sont en train de se battre là. Non, si vous ne vous occupez pas des enseignants, vous ne vous occupez pas du peuple, il faut inverser pratiquement votre pyramide de salaire là. Payez comme on paye les médecins belges, les ministres belges et les parlementaires. Je ne vous demande pas d'inventer un nouveau système. Dites comment est-ce qu'on paye les gens en Allemagne. Que gagne un ministre, que gagne ceci, que gagne le chancelier, que gagne leur président là, et les soldats, et l'officier, et les capitaines. Adoptez seulement le système. Non, les Congolais sont prêts à faire le bénévolat, mais à condition que les politiciens aussi fassent le bénévolat. Si vous me dites, le président du Sénat, la Chambre des députés font le bénévolat, les députés font le bénévolat, on leur donne un petit rien quand ils ont leur séance. Nous sommes prêts à faire le bénévolat pour que notre pays s'élève et aille de l'avant. Nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas prêts à faire des bénévolats pendant que les gens qui étaient pauvres comme des vers de terre, dans moins d'un an ou de 2 ans, on trouve là déjà, ils commencent à construire des immeubles de 8 étages, 6 étages, etc. Normal, hein. Ça, ce n'est pas normal. C'est contre ça que nous sommes. Ici et maintenant, les trains de vie et réduire la différence salariale. Nous ne sommes pas pauvres. C'est la politique salariale. Yaya ba trafic o ya batu to lobaka yango chaque fois. Ezalaki trafic humain basoko enlever batu bakena mutu o ba yibi ba parti ya nzoto basali boye bakangi batu basali boye basoko yiba bana yaya bake au-delà sikoyo respect à ba mort ezali sous pour éviter où allons-nous dans ce monde. Est-ce que makambu oyo ezalaka utokala to ekomika ka siko peut-être banda kala po à l'époque internet ezalaki te photo ezalaki presque pas mais na technologie ndenge évolué et bomi misala ebele et pesipe ba misala et avantage ebele pour la koyeba par exemple musala ya ba photographe yaya esi ekufa ezalaka photo kingani musala wana ekufa parce que ba téléphone ekoma kokanga téléphone ekoma kokanga photo perfect. Nandenge nyo sotu à moins que ça la occasion moko spéciale photo nini wana ba photographe bakoya kaka boy batu bakoba ko utiliser ba phone na bango alors yango esanga esegi ke batu to ba kambaze ko lekaka banaka to bana ko découvrir makambaye ko lekaka banaka awana ko interpeller bande ko ba konzi partout en Afrique esika boali esika oyo cimetière ezali botiaka ba sécurité zonga ya cimetière parce que un réseau mafieux un réseau ya batu basali partout en Afrique centrale balobi même en fait la République démocratique du Congo to yebi na yino peut-être ki ba komi to ba comité mais na yebité réseau ya limula kasi bango bakangi ba oyo na Cameroun ba bandaki ko kende bongo koteka d'abord ba somba ka ba mikwa ya batu ba ke koteka yango na Nigeria ba koteka la batu banganga batu mabe konso ba saka mikwa ya batu ba ko sala ka ba kis na mikwa ya batu to landa ba témoignage comment est-ce que mikwa ya batu ezala kana valeur ezala ka misala ebele na o Italie makambu ya bokoko donc bakangi bango joli coup de filet na police camerounaise pardon oyo basungi bakangi yango kasi kaka la Cameroun ko déplorer to moni torture ya ndeko moko zali ko leka bongo na réseaux sociaux pas parmi de quoi zali musicien na ebita zali musicien ya Cameroun ba ebieto asali nzembo oyo alingi lisusu président ya Cameroun te excellence Paul Biya. Oui, c'est vrai que Paul Biya a oumeli na pouvoir assis à Oumeli Makasi dernièrement tout le monde qui est dans l'hôpital je crois militaire la France n'est pas comme ça à Kendagi ko se faire soigner et puis il a pris de l'âge n'est-ce pas tout le monde qui commence que la diaspora camerounaise est allée manifester devant l'hôpital il n'est pas avec Mbila bazala qui partout mais Dieu merci balobi assis à Zongi ndoto kolongo na Cameroun kuna donc
Pourquoi est-ce que le président africain ne peut pas respecter leur mandat? Quand vous dites 5 ans renouvelables, il faut respecter. Pourquoi vous voulez vous éterniser au pouvoir? On n'est plus à l'ère de l'ancienne Afrique. Ça, c'est le nouveau Afrique. L'Afrique des jeunes. Vous devez respecter la Constitution où que vous soyez. Sinon, makambu oye kozalate. Osali malamu, ba pesi au deuxième mandat, c'est bon. Deuxième mandat, osala malamu, osala mabe, tika ete boke. Tout l'anda comme exemple quoi ba pays. Donc là ba Kenya n'est-ce pas vice-président asali malamu te ba destituer andimi na ye kolongwa. Voilà, je crois mboka ekotambola liboso. Donc faites attention, je disais na ba cimetière sécurité za la renforcer parce que batu bako yibaka ba cimetière. Batu ebeto monaki yango d'ailleurs na Congo démocratique ya côté na Yamatali n'est-ce pas oyo batu bakena ko yiba ebembe na tom ba yiba kine mikwa basa na ngonini tala kuntseki tala kumamba tala image. Les images sont saisissantes. Des ossements humains prêts à être expédiés vers le Nigeria. Les enquêteurs ont été confrontés à un spectacle d'une cruauté inouïe révélant l'ampleur d'un réseau criminel parfaitement organisé. Au cœur de ce réseau, 5 individus, prêts à tout pour de l'argent. Des noms, des visages ont été mis à jour. Renoué Raymond, Sanda Oumarou, Guidado Mohamedou, Alim Garga, Issa Oumarou. Autant de pièces d'un puzzle macabre qui a été reconstitué avec patience et minutie. Le ossements est venu de Nigeria. Mapa, pour elle, je ne connais pas. Parce qu'elle était basée à Lingam. Tu comprends, non? Moi, j'ai monté, arrivé là-bas à la limite de Cameroun-Nigeria. Youssoufa, j'ai demandé, il m'a dit oui, il m'a vendu un. Je suis venu le remettre et j'attendais l'argent. Et jusqu'à on a nous arrêté comme ça. La division régionale de la police judiciaire de l'Est a suivi la piste de ces trafiquants à travers les forêts équatoriales, les villes et même au-delà des frontières nationales. Leur investigation en révélant un réseau complexe s'étendant jusqu'au Nigeria où les ossements sont achetés à vil prix pour être revendus à des prix exorbitants sur un marché noir florissant. La police judiciaire de CA a conduit nos hommes à Koutaba, où nous avons saisi 3 squelettes au total, dont ces 2 individus étaient détenteurs et qui s'apprêtaient, n'est-ce pas, à les épauler dans le marché noir. Mais pourquoi voler les morts? Quelles sont les motivations de ces individus prêts à tout pour s'enrichir sur le dos de la souffrance? Les enquêteurs ont évoqué des pratiques occultes. Tolongwa na mboka Cameroun tozonga bongo na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa et Paiwapi seri babukaka Zando wana e balisi batu e tangisi batu e bokoli ba famille ebele vina bango zalaki na Zando wana. Alors ekomaki un peu moins désordre Chantini ngobila buki Zando tokosuka ndenge nini asali bo nzoka babandaki kotunga eloko moko moderniser sika abo Zandu ya sika esili sika wana ekomi moderniser ba obazo koleka bazo ko bonaka yango comment est-ce que ezali kongenga na butu ataipe na moi. Voilà, c'est ce que nous voulons ba ko rénover. Oui, c'est vrai kotunga bozali kitoko meko maintenir réhabiliter kozwa soin nango, c'est ça les problèmes. Je crois ndenge tonga mindengo wana na ba normes internationales de balobi wana ekosimba kasi ba beti mbela yo zalaki côté kana Zandu ozali na ba preuve ozali na Zandu kene na lombango ko se faire enregistrer ozwa mesa na Zandu po bali ko pesa mesa soko lingi magasin ya munene magasin ya mukie mesa nyoso tu wana ezali kende ko se faire enregistrer au futi mbongo na yo na banque na lombango pona oya kozwa bongo place na marché central ya Kinshasa Zandu autre bakite tolobi landa qui est une société Sogema. Ezali na concession UTEX Africa. Na entrée Orange, soko komi kuno tuni na luka société Sogema o esara makambo etali Zando. Bakola kisayo, soko komi kuna baza outillé pona koyamba yo, kozwa ba identité na yo, il faut prouver bango ke ozara na Zando kala par exemple na patente na yo ou bien chef à pavillon na kombo na e, basali yo mukanda oké na banque. Ko verser bambongo yo reverser pona soit mesa, kiosque, magasin, chambre froide, entrepôt. Une fois outi na banque wana ozongi sikoyo pas Sogema po basalela yo contrat na yo ya ndenge okomi locataire ya mesa, ya magasin, ya chambre froide, to ya entrepôt ya Zando. Te eza localité ozo libelo ke nango.
au magasin libanais eza biloko ya l'état congolais tozali kaka batu ba locataire. Sorozi ba magasin moko boindenge ozomona na rez-de-chaussée premier deuxième niveau eza 650 na sima na place au telemi awa toza na 10 chambres froides, il y a 5000 mètres cubes. Toza pe na 10 emplacements, il y a entrepôt, il y a 5000 mètres cubes. Na souka ya bâtiment kuna toza na 1500 mètres carrés, il y a déchets. Esika ya robwaka salité. Pour zando asika, tokobando sala milangi ya plastique nesika nango. Biloko loko ba déchets biloko rolia nesika nango. Ba carton, ba papier pe nesika nango. Donc eza esika ya ndenge na bandaka koloba zando sika na bizaleli ya sika. Mena bato akala. Bato akala zando sika bizaleli ya sika po eloko yo tata mokonzi atikeli biso souvenir tokoka kobatela yango evanda bana na biso ba profiter nango bakoko na biso pe ba profiter nango. Soko tali romona na ba mesa nyonso bisika eza ba évacuation ba maeza. Maman avandi na coin wana. Aza kwa kapita ya tiyo wana. Soki etondi yende mutakoza puni. Po il faut tozala na kati ya bizaleli ya sika. Zando eza lisusu sika ya désordre te. Bato ya zando bakolakisa batu nyonso mokili ke bazalaki batu ya ordre. Soki bazalaki na ordre te eza po bazalaki na salité. Siko loko la propriété ye bakoprouver batu ke baza batu ya propriété. Particularité moko eza moni tinde to telemia ozoka moi. Mais alors que toi libanda ponani po ba brique rouge yoyo ezo bomba chaleur. Particularité mususu mbale to na 272 toilettes. Na ndimite ke na Kinshasa to na bâtiment moko ya munene boye eza na 272 toilettes na ndimite. Particularité mususu eza toza na kasho. Bato ba ezara boko milai caméra omoni ba caméra ndeza soki ba monie ba kangie ba kuna jusqu'à ce que ba romemae na maboko à l'état. Particularité à misa to ezali que toza na babilo anti incendie omoni donc moto soki peli ka muto atanso avandi pemene na longoli a chemai ba sapeur pompier bae moto ekufi. Donc makambo tozo connaître kuna ya maweleka ki na zando ya liberté awa ekozalate parce que ba mesure eza prise. Toza na bachao place ya robomba mai babiloko anti incendie nyonso ezali. Tolongwa na République démocratique du Congo to kene bongo na Liban et pas wapi ya ba africain bazali ko souffrir na Liban. Franchement trop c'est trop. Ba libanais tang ba utaka bongo na mboka na bango Liban ba yaka na Afrique particulièrement Afrique francophone, ba Côte d'Ivoire, ba Cameroun, ba RDC, ba Congo Brazzaville, ba Gabon et Conso, bazali ko se faire fortune pardon. Bazote kabiloko ba primo exorbitant bandeko na biso ba ko salaka na magasin na bango. Ici on prend l'exemple des Libanais mais c'est pas seulement les Libanais, même les Chinois, les Pakistanais, les Indiens surtout wana ya bango bazali ba pauvre na mboka na ba Syriens bino pe bako pesa bango mutu makasi. Comment c'est obenga un Syrien mundele bozo benga Libanais mundele Chinois mundele ndenge nese ba ba mindele bozo pesa bango respect et puis bazo refuta ba papa na biso ba leki na biso ba peanut ba miette ya mike pona nini est-ce que ministère ya travail et que ça la musalate le quoi tout le monde qui va au ministère de justice ba beti bela balabi trop c'est trop ministère du travail ministre du travail tala makambo o ba libanais commerce ba so konyo kolaka ba papa ba maman na bi bandeko na biso na niveau ya Kinshasa topé ya République démocratique du Congo mobimba kasi tala na Liban biso kutu na Afrique na République démocratique du Congo pèse ba biso dans nationalité abotami kuna akomi congolais libanais congolais ça va il y a pas d'inquiétude à osala makambo na ye comme il se doit mais pona nini bango kuna bakoki kosala lokola biso te yaya Libanais est-ce que un noir a un droit à koloba na Libanais to moni comment est-ce que kuna ba ndeko na biso ba ko souffrir ba si to pe me bali tous les Africains en général c'est plus que l'esclavagisme yaya
C'est plus que l'esclavagisme. Ndeko a témoigné. Ndeko a sali vidéo à l'élite. Trop, c'est trop. Je crois l'Union africaine, tous les pays africains, si vous voulez francophones, doivent prendre des mesures sérieuses pour les Libanais. Vous venez chez nous en Afrique, on s'occupe de vous, on vous laisse à l'aise, vous faites vos business et on vous rend heureux, sans inquiétude. On vous donne même des documents. Mais au Liban, dites-moi, montrez-moi un Africain, comment Libanais déjà, bah ça va permis à Kofanda autant de ce que si les puis permis on a ezali conditionné par rapport à employeur na yo et donc là employeur na yo azana a pesio document ya séjour Kofanda kuna degré à konyonga yo degré à konyoko la yo te éviter bazo abuser na bango physiquement moralement mentalement même sexuellement on ne sait pas ya et ce que peut ça mutu ko soit qui to télémité nous africains si on ne se les soulève pas pour arrêter cette hémorragie et Kokoma plus pure. Et tous les pays africains, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller, Yaya. Ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, Otolingaka, Congo et le Kwamakasi, Yaya. Na ville ouana, Batumouindou ba comme rare, Yaya. Au Congo, là, immeuble ouana, ça pousse comme les champignons. Au Congo, la carte, ba Libanais. Ba Indien, ba Pakistanais. Moi, Poso Pembe wala, na Butu, et Kongengaka lokola, Mboka et Komi à Bango. Vous ne craignez pas que l'obité soit un deuxième Rwanda. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas honte, Yaya. Territoire Oyo, ya Gombe Oyo, Tokangi Yango, pour Nabiso, ba Libanais, ba Indien. Vous devez faire attention. Tala ministre Ibanisme et Habitat. Bon, ça a un privilège pour batouante. Comment est-ce qu'un Libanais va dans le Banabiso? Venez dans des pays comme l'Afrique du Sud, bon, on va le Kakawana. Ba pays comme l'Afrique du Sud, Ozana Likambo, à toute la raison, bazo minimiser. On a vu ça au Canada avec l'affaire de notre fille Alexandre. Bazo ko minimiser Makambo parce que bazo protéger les siens. Pour une chebi sauter. Landa de connaître à expliquer. Celui que tu vois là, c'est un influenceur ivoiro-libanais. Comprends bien, ivoiro-libanais, c'est-à-dire un Libanais installé en Côte d'Ivoire, bien intégré. Apparemment, mais il a une femme noire. Je voudrais ici attirer l'attention des autorités ivoiriennes d'être bien vigilants. Parce que les Libanais sont réputés de projeter les femmes noires par les immeubles. N'oublie pas la précédente vidéo. Ceux que tu vois également, ce sont des Libanais bien intégrés en Côte d'Ivoire. Et ils sont pleins comme ça sur le continent. Ils sont riches, ils ont fait fortune ici, ils ont bâti des immeubles, ils mènent une très belle vie. N'est-ce pas? Maintenant, à contrario, celle que tu vois pleurer, c'est une Africaine qui crève au Liban. Elle demande du secours. Celle également que tu vois là, c'est une Africaine qui crève au Liban, abusée par les Libanais. Ils sont en train de demander du secours. Alors que je suis malade. Celles que tu vois pleurer sont des Africaines coincées au Liban parce que les employeurs ont dit vous ne bougez pas, on a déjà payé vos papiers. Ha! Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que l'Afrique doit au Liban pour que les Libanais soient bien traités chez nous pendant que nos enfants crèvent au Liban? Pendant que nos enfants sont tués au Liban, pendant que nos enfants sont assassinés au Liban, entre-temps, les Libanais font fortune ici chez nous. Qu'est-ce qu'on leur doit? Qu'est-ce que l'Afrique doit aux Libanais? Vraiment, il faut qu'on me réponde là-dessus. Je veux aussi attirer l'attention des populations africaines, des institutions africaines, des polices africaines, des gouvernements, de considérer les cas de traitement qui existent entre comment les Libanais sont traités en Afrique et comment nos frères, nos sœurs sont traités au Liban. Je dis il y a un esclavage au Liban vis-à-vis des Noirs. Mais ici, on les traite bien. Non, il faut considérer cet écart. Il n'y a pas que nous qui devons faire ça. Nous devons considérer cet écart et imposer au gouvernement libanais de protéger les Noirs. D'ailleurs, récemment, il y a des gouvernements africains qui ont imposé au Canada de ne plus leur prendre leurs infirmiers. Ça peut être pareil. On ne peut pas bien traiter des gens chez nous et à contrario, chez eux, ils ne traitent pas bien nos enfants. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les Libanais sont en train de remplir la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne vont pas dans les pays musulmans, arabes, je veux dire? Ils sont en train d'aller en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire ici aux autorités ivoiriennes, n'oubliez pas l'histoire, les invasions arabo-musulmanes, la prise de Constantinople. Ils vont s'installer, après ils vont vous conquérir. N'oubliez pas ça. Qu'est-ce que l'Afrique doit au Liban? Mais je pose encore cette question. Qu'est-ce que l'Afrique doit au Liban pour que les Libanais chez nous marchent libres? Il y a un peu de solo sikobo ya Denis Lessie Pesingai Esengo Pasi Pemawa. Nalobaki yango na ibadele ya habiter où allons-nous yaya avec l'église? Est-ce qu'on doit
pas arrêté. Makambo a permis de culte au Balobaki et pas il y a Constant Moutamba ministre et la justice que je salue et comme niveau est-ce que bandi na kati kuna toka qui avant a permis de culte il faut au ça la peut examen à Moutou. Oui, c'est vrai, moi je soutiens ça, il faudra bah ça examen de Yamitou pour na batu yanza. Finalement, on ne sait pas où aller. Nga epesi nga Moutou ko soit. Ya mboto comme awaya to mona ki yango guerre aux qui menée entre pasteur Walesa na Deniles e banda kutuka la koto pasteur Walesa ba pasteur so ba sangani contre ngai abimisi kwa témoignage mutu moko yakino nganga balinga kina bomayo mais ozali nzambe ya solo konso koto Deniles aleka kikuna ono Walesa ayaka pana ye na sepelaka na musala na linga kikutu na sombela olo pangu e konso nyonso toi to mona ki ba spectacle wana o eleka kina miso nzambe ya finalement vous êtes les hommes de Dieu. Besoin enseigner nini na ba chrétien na bino ba fidèle o ya bino ya toyoka yango de ndesa lobaki kuna il y a une certaine femme o ya kendaka na église ya Walesa copie témoignage il paraît il y a ça qui parle de ndesa avanda kutnanda kuna une année cancer ici la té patati patata or c'était faux d'après Denilesi abaki pona ye il fallait qui Walesa abenga ye a expliquer ye mais abenga ye te a expliqué à Tikandengwana kaka la même femme o ya lobaki ndengwa amoni une église mususu abotakate aina bana mapasa nzoka bana ya batu ya makambo eko sala ya malamu te est-ce que Denilesi abombaki makambo wana rancune na kati ya mutema na ye abanda ko zela retour nango ya occasion moko pona et puis a dévorer Walesa to nini tango likambo se présenter to monaki yango d'ailleurs ngala lobaki yango. Puisque après ma sœur on a témoigné avec l'église ya Walesa, qu'est-ce que ça fait dire? Donc on avait pardonné tous zonga qui déjà bien. Puisque bozonga qui bien, yo na confrère na yo na ndeko na yo. Tangu bana wana ba ye. Ba yo cop, bengo cop te, yo to ki odio na ozolo ba yo mo kuna. Ah oui, siko nga mwana lo bezate, yo mo fo lo ba siko ba lo banine, yo mo to déclarer, ba enregistrer yo. Yango pe ya tuna ki est-ce que yo prophète? O mona ki butambu wana te. Mutambo wana mona ki yango te po bino mona raba makambo ya nation do makambo oya bino o mona ki yango te eza lokola ndeko moka lobaka pasteur oya Nigeria nan TB Joshua ye apesa ka ba prophétie ya ba mboka ebele e salemaka siko ye moka mona ki te ka okufa ndengo wana on ne sait pas soka mona ka okufa ndenga ko lobanga na okufa jour intel la seule personne na yebiso bazami ba yoto misatu yebiso ka Yesu yemba simo kimbangu no o apesa ka data ko kufa na même si wana tozo baluka abu. Et ngala lobaki yango déjà une émission, il fallait qu'il abenga ndeko na ye Walesa a expliquer pour abima na problème. Si seulement si basala ki bien. Mais yo tiki o yambi ba petuana o pesi bango boule, so ki bo sala yango na ndengi na yo. Oh, ya pasi. Ozi pena $20 d'après au pesi. Si kotango keiwa et comme makambo ya justice na ebité et ça makambo ya justice kutu na mama tina akoti na kati na ebité mama tina akoti na problème nini yo ozali na mikili ampoto ceux qui posent zongi on ne sait pas mais mama tina qui ça est-ce que tango ba porter plainte ba bengi sibino ba bio ke ne ressemble to omoni ke osala ki mabe moko osengi de kono pardon est-ce que na ebité nde balobaki la justice de Dieu elle est là makambo ya nzambe esukaka na molimo kasi makambo ya mokili soki osali infraction okedebongo pa ya bazuzi pa mbula matadi siko moi je ne comprends pas Deniles ya sengi pardon pona aboyaki osinale Walesa ke bana mo bayaki awa ba nuirio to po ba imakanga mama tina to po voir na ebimi finalement na ebité ya sengi pardon pour ne parce que jusqu'à preuve du contraire tango balança ki audio il y a Deniles na église ya Walesa to mona ki yango pe malamu te en principe étant émotionnel na nzambe Walesa sala ki pe malamu te ya pour publier voix ya confrère na ndengwa na kati ya bonzambe parce que nous sommes des pasteurs oza pasteurs au croyez que aussi ça on a ndenge musumia ko publier mutu ndengo wana et cela qui malamu te parce que mutakala ya Deniles e bimaki na misu ya batu yemoka abi lelo to ko kundaye et sika azali koyoka diarrhée ya tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses faiblesses. Et puis ça qui passe, kasi après culte wana, pasteur Walesa a monaki pour naye ba gagner guerre. Ah guerre ici sika to kundi ba prophète, to kundi bango nyonso tout ko bana mokonzi na bango Deniles. Est-ce que maloba wana eza ya mosali na nzambe après ko kunda après ye ba pandi matanga te azu $500 apesi batu balaki wana ba kabola ba mela secret.
Yaya, est-ce que wana bonzambe ezali na kati? Soki to landeli to ba ki romo a bozo ko négligé ngo. Bo tout na pasteur Walesa ye akendaka su Europe te pona nini? Akoyeb sabino. Akendaka lisusu Europe te pona nini? Akendaka Canada, États-Unis, akende Europe. Donc chacun a ses problèmes, chacun a ses faiblesses. En fait, ça n'engage que biso et c'est là qui peut dire façon ya malamu te ya kolobandengo wana en plein culte ya ça la diarrhée si kazali tokokunda ye et le fidèle ba chrétien papa mama olongwenda kuna yo oye na église batela obilo kwandengo ozo se plaper wow osala boy wow mais moi je ne comprends pas ba mona pasteur na bino mabe ba doiboy wow daddy wera mbote na yo wera sonne sikozali le roi de la forêt igwe ya mampata maître ninja losako mbote est-ce que otalaki o comprendre c'est que bien na limota na mo extrait ndenge de pasteur Wale Salobaki ba kundi prophète et na suka nango akabolaki $500 batu mais cameraman apelaki ba yele aboyi ko zombongo afilma ko talikolo botala yango nanga boka changement emona na pe na kati ya mboka yango nde bozomona naza ministre ya défense na kotika ngo te toko accélérer toke liboso kosangana wana nyonso tokundi yango nasali yango spirituellement mpenza na baretour nasakanaka te nasilikaki spirituellement yango nde na modire bango sangana na bango nyonso ezala baoyo bazosala baréunion mpona kobundisa moto sans cause baza na problème tika nzambe na nga pambola bino naza na esengo okende jour ezali nayebi kaka ke naza na esengo makasi nga naza na esengo makasi mpo nakundi deja monguna nakundi serviteur du diable donc na kati ya pluriel baza ebele bakozala 1000 100 000 tokundi bango na fausse commune donc naza na esengo makasi mpo na kokundi oyo tokundi na cimetière mais kombo ya cimetière nde napesaki te bino nyonso bakopesa kombo ya mais botyango na métropole te botyango na zamba po fausse commune basalaka yango na zamba amen donc pesa bien ata $100 soki ekoza ata $500 pe kochange bafranc bopesani bo transport epuis tokosalaka programme nde tokosala bato bazomérite nandia na bango mpo bazosoutenir nga mpo rapele nga toluka ata mango mpe ata eloko tofandi tolie epuis totike nini nakoyede mpe bango tala nde bazoya na boye na banzala nyonso tosoutenir en tout cas bozala beni nzambe apambola bino charisme voilà. Je crois, et c'est là qui guerre pour Nabango, balongi, victoire. Donc, ils ont été victorieux. Victorieux, ba gagné, ba kundi Denles. Est-ce que Denles a kunda mi a solo, a monique na saya ko kunda matika na zonga la kota mukila, na ya ko senga pardon, a sengi pardon, pona a salaki mabe, a sengi pardon, pona mwasi na matina, a tikali na Kinshasa, a zape na kata makambuana, a sengi pardon, ba liba ka église na ye, to a reconnaître que kaka ifalaki abenga confrère na ye, tangu bana na bakendaki, tala kunseki, tala kumamba, tala denilis, a sengi bolimbis. Chers frères et sœurs, chers éditeurs de Dieu, en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord devant le pasteur, mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe les pasteurs, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur. Malgré les tensions qui étaient entre nous. Hébreux 12:4 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa, des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi en ce temps. Merci. Voilà.
Ya Denis asengi pardon. Je me demande est-ce que pardon oyo ezali sincère? Oui, le pardon est une force qui libère. Et ça signe à humilité. Mais combien de fois au kosenga pardon? Est-ce que commis au saïli kambu au sengi pardon? Au saïli kambu au sengi pardon. Dernièrement à la makambo et yindaki awa il y a toujours Denis na confrère naie pasteur Marcelo que je salue en passant lors il y a décès à maman Blanche. Oh l'Obama qui c'est vrai que Denis Salaki le seul te bané ko l'Obama tout balobaki ba tu belé balobaki amène de computer ba tu belé balobaki mais yé tellement ça Denis lesi yango wana ba s'emprena ki na yé atalaki aye ko reconnaître ma bewana asenga ki pardon monaki et senga route a kende ko permisa ndoto mwa mukie na niveau ya Dallas na États-Unis et puis azonga kisikabu makambo ale sili tango aleka ki epa ya confrère na biso mboma papi alobaki non batunaki est-ce que makambo elio otiki okosa sunengo atabi na kotika te soki eza malamu na koloba te na koloba te mais soki eza ya koloba na koloba na okanga monoko na ngai te kasi o akweli suna libulu o na piège o finalement on devra continuer à accepter, pardon, il y a Denis, na évité. Voilà, to suki awa pona après-midi à l'élo, mais to solliciter, to kozonga li susu na pokwa na masolo na équipe to mekape ko loba yango ko pesa ba idée sur makam oyom to tali biso soko sa na audio ya kotinda sur pardon ya Denis au côté audio na yoto okobenga lungo participer à émission à pourquoi okobenga biso émission oyo programme to créer na pourquoi chaque jour na 19h30 heure de Paris et pas ya plutôt lobela makambu nyonso ya vie sociale makambu nyonso tout oyo ezali na société ya malamu oyo pe ezo bebiso ba mère to redresser batu to corriger batu en fait corriger to dire to aider ba couple to aider batu bazonga bongo na nzela soko ça que na programme wana. Merci pour ce que nous avons amélioré tout le monde au questionnaire pour améliorer le programme wana masolo na équipe. Voilà. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana